Papa Hervé Ferregola, Motoyambo. Est-ce que je serai dans la prochaine liste? Faustin Mazango, l'oncle chéri. Nyamo Bondagbe, Fama Abe. Durvini Amayo H3. Ngana grand frère nanga tukuti ele susu na couloir artiste na biso atelemika na couloir batu siko babiloko comme bayebaka ngo te babimisanga ka petit moko boye awelaka bafuli et puis abandi ko lobela batu soki ndeni non moi je reste dans la vérité tokuti susu na couloir mais toyebika kateke ayaki ndeko luka atutana na école tokoti susu pa yes kota moni tokoti na suite wana nde a signaler ser wana o azai koluka placer ye wala une équipe icon nde to moni ser wana bandi websa biso kombo na ni kishapira ye pe azati le late ke akufi po batu babisango ke na o créer histoire azana États-Unis nde bandi websa biso o botiki ndeko na bino soki wapi libanda to ndeko na biso ngana ebi nga na prince ndeko na nga mususu na ebite mena se rappeler ndeke na uti ko mona artiste na biso mboka libanda na couloir libanda na ba couloir mena yebi bien te soki ko sala nini ko mutu na suite eko ne te la pese lengi ka yebi te soki ayo sala nini sikoyo quand c'est was really sous courage à quel libanda po balobi ndeko na biso ndeko na biso de biso nde ba seul congolais wala don ndeko na biso c'est des artistes watika na couloir prince nde akezoye amemie na suite omemie na suite wana nde image moko ebima ke tozaki wana tozaki koseka seka ngana zaki koloba mabangli nanga movement akibomwana ka ya zaki koloba penza te pas zaki ka to kuna zali ka anglais c'est ça mais vous avez quand même mais na lobite ezaka ke bona epite soki ezaki peut-être moi qui apte wana mais azaki penza koloba te so tala ta image ya muke ngana zo loba babiloko ngabe na eba bien te na zaka mta uzabaris c'était ça la réalité siko ye mingi ser wana azaki ko introduire yende azaki ko kumisa yake oh non abina ka bien ti ba ser abina penza na mboka na bango yeba ni omoni tango ba placer mutu c'est ma démonstration be ye on attend pe ba lo ba bongo e moko pe abini muke atiki atoseki seki ezaki ndenge wana première chanson na yo au Betaki aux équipes au Sibaki public quinois c'était Ola c'est ça Paula. Dis-moi Paula, moi selon l'histoire de Toyoka, c'est l'artiste qui t'avait motivé que non, mon anglais c'est bien mais qui n'est pas moi la côte à moi j'ai pas public à qui ne peut confirmer parce que là trop Michael Jackson tout ça et tout. C'était lui, les autres qui l'ont connu d'Afro Congo Vandibou. Il faut dire merci à Fali. L'artiste qui m'a découragé ou m'a encouragé. Ah bah il n'a pas moi lingala, tika ba français, bélé tika mo anglais, bélé beta lingala Paula po. Loko kutuna lingala tena zongelango mais malheureusement c'est lui qui m'avait découragé. Papa Hervé Ferregola, Motoyambo. Est-ce que je serai dans la prochaine liste? Faustin Mazango, l'oncle chéri. Nyamo Bondagbe, Fama Abe. Durvini Amayo H3. En tout cas, je suis content aussi. Il le fallait parce que ils ont interview à Mibale au Nassali par rapport à il y a sorti à Hollandi. C'est une chanson qui déjà depuis la sortie Tisikoyo Patubazo Lobelango Mingi mais ngana zo éviter peza ko Lobelango Mingi po déjà na moni peza ke ne makambo ekende e bangisa muki e bangisa na nyumo te bangisa ka bo ngapo nazomona penza agitement ya batu na moni ya bo oka penzembo clip na nzembo eko lobisa batu boye mais bon ça fait aussi plaisir. Moi je suis plus content na ba réaction positive ya batu soki na minute soki uche une chanson qui a seulement une semaine ya sorti soki uche ata na YouTube kaka pa Instagram
Instagram, te Facebook, te pokuna déjà somme. Donc tu na YouTube, inosbi Hollande otala ba résultat yo mo kondimate. Oui, ba challenge, ba blog belé, ba réaction, ba challenge, en tout cas il y a tout. Ba tu bango moko ba luki, ba lyrics, ba tché, ba parole. Donc en tout cas Hollande penza ezaki na étoile. Satisfait? Pas encore pour Ngawebi qu'on a la satisfait. Déjà avec les records qu'on a fait avec Yopé, qu'on a la satisfait par rapport à Hollande, c'est trop tôt. Mais la vitesse est ok. En tout cas, pour Nanga, ils ont risqué de les cas. Les cas Yopé. Mais sur le plan art, résultat nango par rapport à Yomo Romoni que ça va? Sur le plan art, je pense que nous on a fait de notre mieux. On a Gizo, c'est lui le Ndoki, donc Ndoki, c'est le sorcier derrière l'Afro-Congo, c'est l'arrangeur, les compositeurs, ingénieurs, Makambutu, donc Yepenza, Yebitro. Nous avons vraiment essayé de faire quelque chose de plus costaud. Parce que ceux qui ont Yopé, ils sont Afro-Congo. Ceux qui ont Hollande, ils sont Afro-Congo, mais ils ont monotonité. Ils ont monotonité, ouais. Ça j'en ai parlé, oui. Comme c'est, ils ont style moko, ils ont identité moko, il faut. Ceux qui ont Oyo, qui ont Mususu, sans que ça ait effort, Monique, ils ont l'homme. Na Afro-Congo, c'est tout ça qui a effort, en tout cas. Il faut donner toujours aux fans la sauce mais il faut qu'on back ça ingrédients et continuer à vendre musique nabiso à un autre niveau. Ah mais c'est bien. Alors dis-nous un peu si tu entends comprendre Hollande na Swahili to Holobani. Hollande unafata. Unafata na Swahili Hollande lingala c'est comme tisui. Na français. En français, tu as suivi. Voilà. Tu as suivi. Hollande, tu as suivi. Voilà. En anglais, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que tu parles anglais aussi. En anglais, ça peut être you follow, ou bien you are following, ou bien you followed. You followed. Yeah. Et puis c'est tout ce qui se passe maintenant pour Hollande. Niveau Batubazo, Landango. Non, c'est le même dans Bonde Salama. Yango et Salama. Niveau Boulou et donc Namonat. Justement, parce que tu l'as cherché, on va parler maintenant sur cette chanson avant d'aller et détailler nous sous. Restons d'abord dans l'œuvre. Dès l'entrée de jeu, il y a Nzimbo. Toki ozoloba mamakomba ba tigre ndeka kota ate. Tu pour ça ni sous di bosso oloba oleto son talent. Nous bosso ni la futilité. To son na mamba talent to tandoule. Tu tandoule. Ouais. Après lorsqu'on écoute la chanson, est-ce qu'on peut se dire que cette chanson a été visée? Par exemple, l'ensemble de la chanson pour ne pas citer des petits points. Nzembo nde Hollande. Nzembo déjà Hollande. Les titres, ça fait du genre zappé visé Hollande qui on ne sait pas, on n'a pas besoin de savoir, c'est vrai, mais bon. Babeti tourne à YouTube, je pense que Batala qui synthèse Nzembo. C'est une chanson qui exprime une forte confiance en soi. Et de la part de l'artiste, c'est ça. Quand on fait bien notre boulot, même nos soi-disant détracteurs, bazalaka pe fier na biso. Malgré que bako admettre jamais na miso abatu. Mais bazalaka pe fier. Au moins tant ça le loko bien, atam tozolo bana boyango, mais oyebi curiosité ezaka défaut moko être humain jamais à kolongolango na kati na ye. Curiosité ezaka toujours. Donc ce que loko eza bien, na muto alingaka ote akomona Charlie pense à bête en qui togo pensa malgré que na se sentir moi visé mais eza qui togo makaso ka teza ki ngande na beta ki nzembo yango moni nzembo ngo eye à moins de 3 jours déjà ba topé ba koti ba studio pour ba sala ba remix ba sali ba beat nango à part ba sali makambo ebele donc moni ke nzembo yo tout le monde qui aime l'art ba se retrouver na kati pour moni ke Nzembo penza ezaneti tango eko na yoka nzembo ya Jay-Z na Kanye West ya tindi
style ye pe alobi nzembo ana soki ezaki ata nga po nini ka fallait Jay-Z na Kanye West nde basa la bord wana. Donc c'est ça le sentiment que moi j'aime en tant qu'artiste. Tu vois que au rendre penza bato belé fier na musala na yo. Tu penses qu'il y a des artistes congolais qui voudront peut-être à Eve Nabaron à maman Hollande? Bon, qu'on penser aux artistes congolais qui aimeraient faire ça, on les a chargé dans la mais là nous avons des résultats autant au côté Hollandi na YouTube, au taliba résultats. Parce que quand je parle des artistes, c'est pas nécessairement que nous le belaga artiste à Congo. Moi je ne vois plus les choses seulement à Congo, je vois les choses tout na Congo. Beaucoup de choses que par exemple nos artistes peuvent exprimer, je ne pense pas que bako exprimer en gros parce qu'il y a aussi les côtés il faut moins charisme et tout ça. Mais en tant qu'artiste oyebana tant muto asali loko bien okoki kolobana OK te ngana landa ka mutu te mais oyebi ke yonde atana ba 5 vues à liboso na YouTube ozaki wana tala ki ango penza et puis otali pe ba data otali penza nako souhaiter venga ba idée payer langa mutu à liboso. Mais na TV kaka charisme oblige il faut ka obeta bakara o baketenga biloko na tala te wana eza baje otoye bisko et pas biso ba artiste auto biso penza cause la vraie ndé eza identité na biso. Nous moi personnellement je fais pas ça, so na ebi eloko na loba na ebi yango atana zala enfant na artiste po baje wana ko loba ke na ebi te wana na ma pe koma moi ba ça makasi. Mais en tout cas, c'est pas une chanson visée, c'est une chanson qui a un contenu. Mais lorsqu'on demande à l'artiste, par exemple, de nous expliquer en un mot, je ne sais pas, d'une manière brève, c'est quoi ce que l'artiste voulait dire dans cette chanson? On est toqué na YouTube, explication. Qu'est-ce que l'artiste voulait dire exactement? Parce que na YOP, on avait compris les messages sans pour autant que Yoloba. YOP, c'est un encouragement. Basa là, on est battu les macaques au Senga, vu on les a via Mabé. YOP, c'est la langue. Eza lingala. Eza lingala. Mais lorsqu'on attend des paroles, nakati nzembo, des fois ça nous embrouille. Et ça besoin de confusion parce que tozoka quelque part aux Zoloba. Bon, déjà ngai nasala musala mona yote, nakolanda yote par rapport à nzembo nengo lobi. Yo salinzela na yo na makasa mwa mobile. To biso pe to landi nzela yango. Mais to linga koloba ko reconnaître te valeur ya mutu apesi biso makanisi wana mutu sala kinzela yango. Ça dit bon déjà moi je me vois pas concerné parce que na sala la musique te pour mutu fa landa yo fa za mutu sala la musique. Tu ne te vois pas concerné. Wana ozoloba peut-être na ndenge ke ozokanisa ngo déjà neti na nzela wana ya po. Ndenge to yo kanzembo wana. Mais soki otali nzembo wana na globalité nango en général c'est une chanson oyo na yo journaliste tango zo sala musala na ozela na Hollandi Bolandi et comme Bolandi na quartier zo boyanga na seso zo landanga na salinzela nanga na mayele na courage ya kimobali na journaliste oyebi ke kutu bino ba journaliste boleka trop na TV chaque week-end. Mais oui, il y a un quartier, par exemple, il y a un moko, bamona kashi ali pensa obima na ndako na ba ndenge benda déjà ben na ba biloko ebele ya matina kar na tipo pe ami mona kanani na quartier OK na TV sali musala ba milio batu bazotala yo eza ozo la fierté ya quartier na yo mais kuna na quartier tango ozozonga eza kana baya moko tipo nga pesa nga kanda na ba style na yo wana tala ndenga tiki mandefu tala ndenga oswanye na ba veste wana bien ni mais bazolanda yo kapo ba ebike tango ozoleka pe na TV kuna bango pe bazotala réaction ya batu mutu to boya kaile tala batu nde ba ostikela et tout ça. OK. Donc ça arrive na ba domaine tout. Toza na batu balingaka biso ouvertement toza pe na batu oyo ye kaka ata avant déjà nzembo ona ko bimisa yango na minute siko babatu wana nde bazaka fier na biso fort potango azoboya eloko mais amoni pe ke simbi amoni ki anzambe tipo yesu ko mango eza match na ye moko amoni tipo azomema ngali ko ye moko s'exciter de moi comme sur adversaire na ye sans pour autant que yeba tipo azomema ngali ko na zoboya mais ezo simba ka amoni ke olobi te nzembo ko beta te beti makasi tina famille na bino tina yo moko komi ko binango olobi te akosila déjà après nzembo wana mususu ezalaki rien faire mususu ye tolobaki nini tala akwei tala ba soki nataka ba mo ebele
ba réseau so nzadi o manzanza o nini ah ben yo talaka parce qu'il y a ceux-là qui disent que tout a raté batalaka na bango les artistes on est ba grimace batala raté balanda ko tout ba qui pas raté donc jamais oyebi ezana batute o bazaka actif na ba internet na ba TV net ba artiste totala na kamingi totala na ka fort parce que partout on publie nos histoires tolinga toye babache ya bientôt ya mabe so comme ni mutozo lo babongo en tout cas wana nde baloba moto azomikosa ye moko pe batu pe bazotala ke ozokosa bazoloka yango nayebi mpe na nani nalobi bana mike basekaka nalobi avant naloba bana mike basekaka wana naloba elo moko genre pona soni boyanga na motema oyebino miso ya bato ekosaka me na kuzozolela ata bato okosaka bayebi na bango verité soki oye olobi bafandi bayoki yo soki okei basekaka yo omoni eza na biloko koloba no na media oyebi peut-être que journaliste moko azaka fan na yo journaliste moko il y a tant lobby Bouzoba il pas les arabes malamu akokumisaka que ouais toi tu as déjà fait tes preuves ouais yo kutu des choses à prêtre batu balinga te kondimango mais yonde lobby na yo metango ke ipe na même journaliste toi les na ba master na moko après même émission non c'est kana bon mon cher obi ke mtu nao lingaka ocha epenza kumisa mais na yo moko makambo azoloba wana eza yango te ça arrive ezaka que charisme oblige ba bébé baloba ba vérité mais on se suit tous ezaka neti talaka tant biloko internet pe kotaki ya kosala pe ba mission na internet si je ne pense pas que tout le monde est d'accord tu as écouté tu as beau yango mabe bele bazali koloba que non médiocrité on penza media ndenge sala mais lelo surtout toi na kati bino nyonso bo comprendre c'est aussi plateforme ya bien ya communiquer ouais alors soki omoni muta bandi ko boya lelo siko soki a osala ngo yo pe faut yo business yo Olandi même nous absolument Olandi franchement Olandi na makambu tout Olandi eza na sens na vie ya mutu nyonso na musala nyonso na domaine stina ba politique. Alors eza ba question moro surtout tout nyangoté c'est comme si c'est nul cette émission d'aujourd'hui. Vous savez que on est aujourd'hui actif dans les réseaux sociaux quand nous toloba toujours ba message et bien parce que j'avais annoncé que na Oyambayo les gens m'ont envoyé des questions souffrent et que na tout na ba question na poso na tout nyangoté on dirait tout les qui à côté émission na biso. Alors cette histoire des tigres désormais tu connais mon tigre désormais avant tanzimbo e bimanga na zai kolobanga na za tigre ah d'accord merci parce que ponanga eza esprit tigre na komi nyamate mais esprit na ndenge na memaka musique nanga en tout cas pour ça tigre merci il faut battre ba benanga tigre merci tigre ouais. Merci tigre siko combat ba tigre wana combat na bino ba tigre combat na bino ba tigre. Moi je pose des questions, excusez-moi, mais bon, je suis obligé de la poser quand même parce que c'est la réponse, je vais répondre biso. Comment ba tigre parce que vous avez déjà tigre, na ndenga esprit. Combat ba esprit, ça veut dire ba tigre wana ndeka okotate. Explique-nous un peu. Na ko expliquer nini po déjà za lingala. Tigre za yo, tu dis que tigre yo. Omoni batu ya catégorie moko. Tango ba beta masolo na bango, tango bazo swana na bango. Yo mutoza na catégorie na bango te okota ndeni okoki kozala trop faible trop fort que bango mais wana siko yo ndo oyeba mais bango nanu déjà na combat wana yo za concerné yote eza pe lingala il faut pas que batuba mais mango na banzela mulai net ba s'exciter que eza na réponse moko to eba kité alobi yango finalement non combat ba tigre ndeke jamais okota po bakobundana nani moko te bakobunda au fait eza na sens ba catégorie monté. Alors lelo oyo ozape otala réseaux sociaux ndenge le but tout à l'heure merci na CPD parce que ba ki batala raté heureusement que yoza mta vérité lorsque lelo ozomona ba komi ko catégoriser ba parole na yo ba komi ko comparer yango maloba na yo comme si ozodo bango na artiste moko ya mboka na biso tant yo mozotala ba réaction batu parce que yo lobi loté
mais bato bakomi kokena ngo na ndimo ndenge alobi boya lobeli yango intel ndenge asali basali yango intel ndenge tie osali perroquet na kati ya cage tout ça bato babi yo na perroquet wana ezali intel aux appels sans ignorer que yo qui on les autres perroquet batia ngo na no wapi tangu pe bokotaki na bossa na ki ba perroquet na eza mibale eza na tout le monde na jardin liboso kuna ouais siko ngana lingi na fula perroquet na nga eza wa est-ce que c'était vraiment important et rotia ici azali na kati ya Rolls perroquet azali na kati ya Rolls parce que tant tout le monde en Rolls c'était les tout le monde image à liboso perroquet après si tout le monde a basket na tout le monde a basket ekiti. D'abord pour répondre à ta question je pense que batunde batika ko dembela na makambu nyonso. Moi je pense que comme système ya normalement bato basa biloko wana baloba ke biso batozelo otende tozo diembela ba soin des artistes na bango mais je trouve que mikolo et comme bango nde bazo diembela po boko sala makambu tu bato bazo sala bino bozo lukaka place bo placer artiste na bino c'est la honte na utaki ko sala yope na che bantaba ba moni elongi artiste on a tata ba couronne quand même na che awa na che perroquet na cage po ezaka na cage ba moni elongi artiste na perroquet wana eza quelque part eza pe ko finga soki beaucoup msaka artiste mais bo placer ka donc prochainement soki na che pe kiti ba moni artiste nde kiti wana donc et comme penza système ko diembela moni oko ba mutu aza na débat mais bozo placer kaka po boyebi peut-être akotaka na actualité pe na actualité wana eko aider mais po boza ba détracteur moi bon dimango ezate donc au diembela na intelligence donc bozo diembela penza bo s'organiser donc créer pe boro il faut penza ndenge za na vacuum nango il faut artiste na biso ndeto placer wana po donc à chaque fois qu'on parlera de cette œuvre comme artiste na bango petanga et banda bongo na yo pete yo pe banda bongo ke oh yango nde ezo diembela bato siko lelo yo pe nde comme identité ya musique na biso na ba plus de 100 millions ya ba vie Congo nde comme siko ko landa yo pe parce que eza nzembo oyo esali fierté na biso ya jete donc o pe bandika bongo moni des premiers jours bato bazo s'exciter dans les pamba oh bafingi artiste na biso mais balangage comme ko changer pour bato bakomi ko comprendre que ah non apparemment boro pe déjà vitesse nango moni biso susu ndeto kozanga raison. Ça c'est notre débat, on va venir. Biso ndeto kozanga raison na suka et ça la biso kana tu o wana pour comprendre déjà que nzembo bato ba keirango ba olanda ba aventure wana te ya koluka ba dembela ko placer ba artiste yo che perroquet ba moni mutu o chenta ba moni mutu donc jour pe okangi photo tali bo balubi ah sali boy pona oyo ezana sens. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui Innonce Bi bon tout le banine a mal compris Innonce Bi balobela toujours y même parmi les artistes à Congo même les artistes congolais mususu tu n'as pas vraiment le soutien à confrère nayo ya métier s'il faut artiste na biso bazaka vrai je ne peux pas être ingrat à côté wana il faut pas artiste bazé belé na mboka aussi tu as déjà le soutien à bato o bazana poids tu as le soutien na soutien bavé na biso ba héritier Watanabe que je salue Oachaka ga penzo moni que oui na mona ga posta ki tema na Chiaki penza na ba Facebook na ba Instagram tango Oachaka ah oui mon thème métier oui parce comment tu peux savoir parce que Zarayo monika na réseaux sociaux et lo nyonso e simba soki motema ezaki pote simbaka te ah bon donc ya tianga na motema na pour moi ba vue ba réaction ya bato na ba Facebook na c'est trop positif maestro Achakinga yepe ba sorti na nga nyonso en tout cas après ça nga lumière le padre Ferregola Jésus de Niance pe Achakanga na chaque sortie na nga Kofi Olomide déjà à la kisa bino ngo plusieurs fois atana ba concert ça langa na ba vidéo penza wazo loba na motema na ba artiste baza ebele ba changa ba jeune génération nanga ba Rebo Chulo ba Gaz Fabulous ba Samarino ba Gali ba omoni kutu lien na biso penza ya danger za ba blog oyo efulaka ba jeune to ba jeune talent congolais 243 donc ba blog on ezé belé siko etiaka biso et connectaka biso tout ça ba jeune belé donc to yebanaka ndenge to soutenanaka et ça ka maman na be donc j'ai le soutien des collègues c'est quoi on a congolais za so ba moni que intel a salité
comme un problème. Tu botika mutu na mutu motema na ende et agir. Tolingi te nga déjà à la base na boya soki soutien za solo te penza. Mais soutien oui bango solo comment mutu soki muta sali déjà sali pas non ils n'ont subi œuvre na c'est bon c'est pas ça le soutien les soutien années mais ce que oui banani que ça vrai ah en tout cas ah toi tu sonnes le cœur des gens eh banaka oyebi nga batunzu ba bandobe nga ndoki et pour biloko ebele na sala ka pe na talaka en tout cas ils a rare penza na se tromper. Les rares n'a se trompé donc alors les gens aujourd'hui on a notre réaction batumingi. Je vais revenir ici rapidement avant tout avancer dans l'histoire et la nomination à un BET Award. Nous avons nominé, nous avons remporté le trophée Wanaté face à notre ami le Nigérien Barnaboy. Unosbi n'a pas remporté, ce qui est déjà un regret pour nous parce qu'on voulait bien voir un Congolais à un trophée Wanaté. Ça l'a bien. Oui. Tu as raté parce que quelque part, je ne sais pas si tu es mal compris, mal aimé, je ne sais pas parce qu'il y a eu des gens, où ils vraiment ok. Nayebi Kolanda ozoate parce que ceux qui osent te remet la maïté. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas passer le bablo wa ndengwana. Moni musique na biso souffrir na toyeba kate bato topesaka nani topesaka toyeba pesa bien te bato topesaka parole bato topesaka confiance o bango ndeba kendela biso liboso donc bango de ba représenter ka biso tozo souffrir na elo wana makasi na musique ya Congo parce que mutu oyo aviva na ba vie ya pasi makasi mutu oyo aviva na ba vie par exemple ya kodefa babilamba mutu oyo aviva par exemple na ba vie penza ya bien te nde soki ya komi moi soit déjà bien positionné yende sko abandaka koya kopesa ba leçon na batu nyonso eloko wana toyebaka te ezaka na inconscience mais eloko wana ezaka bien te nous souffrons beaucoup de ça c'est pour ça na makambo ya babiti wana to souffrir nango pe lisusu parce que les gens comment ça vous pouvez vous mettre dans la tête que tangu soki par exemple Geno a gagné biti to komela lisusu maiti wana bokomela mai wana te bino na banani oyebi niveau mobilisation zaki na ba réseaux sociaux pour Inosbi a gagné beat wana ba vrai fan ba vrai et ça qui payé pour gagner donc c'était comme ça 50-50 ba oh wana ebeleza ka ba mangana benga ba motivateur donc ba joa Carol ka o PC lengi ba kanisa ke ba osala makambo contre mais bazaka pe pour ba onde ba sala ka kutu ba promoter belé sans le savoir parce que baza obsédé na échec ya baninga. Mais quelque part, ça va faute. Lorsqu'on voit tes grands frères du métier qui t'ont aidé pendant tes débuts, c'est vrai, vous avez déjà star, mais il y a eu des gens qui t'ont prêté main forte. Pour comment les Lobo est superstar reconnu sur le plan mondial. Les Lobo, quand même, tu n'as jamais été reconnaissant vis-à-vis de ces gens-là, et puis quelque part, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bato ba pretanga main forte s'il faut être direct na musique congolaise ezana no bato na beta na bango ba fitiringo esimba o nga moko na organisa tout ça la clip ça la promotion et c'est clairement ouais rasol tant que beta eloko na Quadra Koraman Kofi Olomide alors que le premier featuring j'ai pas fini tant que beta elengambongo bino mo bomonaki lelo ba evre wana tout na ba concert nango kokutango parce que za banzembo oyo eyokana mais je ne peux pas parler ya ba makambo oyo batu ba forçanga par exemple soki tokutana na projet moko ba benginga ba proposenga na emba na mutu yepe côté na ebite soki ba bengaki ba proposer to yemba nalobake mutu ango aidanga biloko wana nde ngana linga penza kozala clair parce que quand on me traite chaque fois vous imaginez qu'on traiter jeune netinga dengra nayebi ke na sala partout oyo bachel bapesanga main forte boye natikala jamais kozala ingrat mais esa nga pasi tango ozomona batu bazompesa pe ba pouvoir okaka omoni yango voilà c'est là où j'ai commencé même il faut faire attention
totalaka bato topesaka image ya Congo bamemelaka biso yango libanda parce que moko tokanisaka ke na loyenge kaka we soki boza na ambassadeur aza na motema mabe soki boza na ambassadeur oyo ye susi na ye ya ki égoïste za kaka ye moko nde atikalaka. C'est trop moche pour la suite. C'est trop moche parce que bazala toujours na double langage. Omona mutu souci na ezaka atikala ye moko mena media uzala totika ba polémique ngana sala ka polémique te yango kutu na pesa ka batu ba cop me balinga te ko reconnaître ngai pourtant na motema na ye bike aza faux esprit. Siko biloko wana ezokutana mutu netinga na yebi oyebi ndenge nga lelo naza makambo ebele ya danger na sala na carrière na nga na sala ngo en tant que artiste indépendant. Tina koyebana na ba artiste na kina onazaki déjà star, vous ne pouvez pas ignorer ça. Pour ça neti mutu moko abimisa nga na Goma memanga na kinte na yaka déjà na makambo na yako musala na yaki na concours ezaki cadeau te ezaki combat. Pour mo ba bimisa neti ko gagner jeu concours mwana na zelo côté azaneti crédit à téléphone batindaka ba kuluna bele na internet excusez-moi ponga mutu atretaka nga chaque fois ko dénigrer nga na za kuluna batinda bato wana basa ba analyse wana ya bien te. En fait au sentir que les gens sont baza tellement na souci que batuba batalaka ka musala na bangonde eza ya bien mais ya baninga ta basali nini faut chercher à kokitisaka ngo surtout tango za jeune bo c'est plus facile parce que baoluke lokaka soki ata bokutana bokanga photo to image moko ebima batu bayebi vérité ya image wana te bayebi pete ke ozalaki ata na posa nango te ba invita yo pepo présence na yo pesa po na eloko na bango mais image wana bako utiliser ngo moni awa yaki kosenga biso featuring omoni photo oyo awa eza tango batondimela ye koyemba na ye lelo akomi kofinga biso omoni awa biloko wana malgré tout na kotika la vraie babuzo bana bondimaka ngo oh tika la vraie Dieu ne dort pas. Zamba pambola kabato baza vrai. Et mon repos quand ça que nde makamna ezo simba nde ozaka na ba droit ko sala ka ba bêtise parce que déjà batu na miso bato e simba mais obi na motema na eza na ba guerre moko o koka ko gagner. Tout ça c'est et là-bas kozala trop égoïste wana kolukaka o baby c'est la batu misala nde sala ka bon mais en tout cas moi je reste correct avec mon esprit na kozala ka jamais déranger. Je fais une émission tout à l'heure en fait il y a je sais pas une semaine ou quelques jours comme ça je parlais de Inosbi depuis 2010 ti lelo ba featuring au Signa ba evoza on a marché lelo j'avais trouvé parmi ces featuring en 2010 tu avais signé featuring avec Fally dont le titre m'échappe un tout petit peu et merci maman. Merci maman, oui, merci maman. Je crois que ça doit être les premiers featuring avec des artistes congolais au Signa pendant la carrière nayo avec Fally Ipupa qui est c'était avant nous. Avant Elengambongo avant. Dors pas et c'était après. 2010 c'était d'abord avec Fally dans Merci Maman. Dors pas tard, c'était après. Mais na posé au moins question. Il y a pas de problème. Entre Nzembo par exemple na betana Lexus légal aza rappeur. Azaka Polelo a changé mon métier. Ezaki Nzembo na beta Ezaki donc lui fit Inos Dors pas tard. Na Nzembo na beta na grand frère na Fally Ipupa. Mais d'abord, avec Lexis, c'était la chanson de Lexis. Dors pas tard, c'était Alexis. Non, mais Dors pas, c'était pas toi, c'était Alexis. Oui, mais la collaboration. Mais ça qui fait Alexis. Yo, si comme Tokoma, merci maman. Yo, Tokoma yango. Mais ceux qui Dors pas, il est qui yango. Si que to lobanin. Et ça, toi, je dis Evre par rapport à mon corps. Au moins, il y a un qui yotango eloko izana esprit à bien derrière et simba. Nga na tuni oka question. Ezaka nga inosbite ezala. Au moins, ba complexe wana peka toujours ba même batunde bayaka na bilo wana. Non, Zembane Zaki yé fitinga, mais à Bango eza Bango fitié. Donc, Babiloko wana eza na toza ba artiste, toza lobela ba œuvre. Nga na pose une question entre Nzembo ya Dors pas tard, po eza nazali na ba même âge. Dors pas tard wana na beta na Lexus légal, na ona beta na Fally. Ya pe yokana naki. Je dirais Dors pas tard et yokana nakin. Mais parce que merci maman boy tout fa promotion nango na média to yoka yango te to sala yango promotion te pourquoi d'abord boy tout fa yango
To etufa te nga déjà nazo epsa bino eza au fait babiloko oyo naza susu na posa te na kota na kati biloko batu bataka na réseaux sociaux eza yango te yap na chaque image to intervention moko na réseaux sociaux eza kana vérité moko na si bokokanga batu photo bazali kobeta masolo kaka pe ya kofanda kaka bazosolola me bino ntango publier photo wana ebimi neti photo moko ya ndenge mwa nga naza leki baobimisango kaka neti nakendaki koluka mutu aedenga par exemple bokokanga batu bokosala batu video moko boye ya moko par exemple azalaki na besoin ya elo moko boye mais na batango baopublie yango ebimaka neti seke bato babandi koimagine surtout bato sikoyo batiaka baintoxication wana eza basujet oyo bayebaki biso il faut kaka na chaque image il faut toprofitaka togagner en terme de crédibilité biloko wana sikoyo nga nalingaka on va regarder na eloko wana par exemple question nayo ezalaki nini oyebi pourquoi toetufa nzembo wana eza initiative na nga te initiative na yo te ezalaki initiative na nga te réalité ya nzembo wana ya merci mama à l'époque tango nalingi nabeta na école baproposé nga bato ya koneki ke il fallait nayemba na artiste national awa donc artiste local nde baproposé nga local te changer mon terme bon rapport okende yemba na moto aza na États-Unis eza français il peut local à États-Unis oui na États-Unis peut ko na local bon là on peut comprendre comme ça balobi avant yemba na école nakende na state kuna yemba artiste mboka na wana vraiment quoi na artiste ya awa bango mo pe ba proposer fali ngana lobi venanga déjà depuis bagoma natalaka ye puis tango ayaka ba inu deux fois na goma nga nazana mwana muke nazaka fe penza ko lobango nga nakima na sima ya mutu kaza na kati wana lera ba droit chemin kutu nazali na mapapa te po eza ba vérité batu bakoye bate zaka nga monde na yebi donc nalobi eza opportunité ya bien ponga na uti nanga ba concours c'est vrai na yebani déjà mais ça ka pesa elengi soki ozo sala eloko na artiste wa yebani ya mboka na ekenda bongo nga siko nazoyeba te na sima fitiringo wana nga pe baobulelenga maka nakenda nde okomprendre nango ntango tokutana na Afrique du Sud nzoka ser na biso moko azalaki parmi baorganisatrice ya événement wana ya superstar ye nde azalaki koluka eko na ti artiste na biso kao po eko ni misu na ye na Congo ezalaki ka siringa po nga nde produit ya concours azoparraine donc azotala ayebi baartiste congolais te artiste moko wana azoyeba eza petit oyo aganye concours azoparraine ntango sikoyo toke na Afrique du Sud nde na comprendre nsima ke bazalaki nde koluka baplace vie wana abeta na nga mpo eko na tiangoka defo ya koetufe wana ndenge olobi koetufe ye kose présente ntango baremarke ke malgré après featuring wana vi aza na makambo na ye ebele ekona aza na makambo ebele aosala ye atiaka kate atikala kaka focus na moment Congo nasilana nanu na projet na biso oyo ya kofula petit na biso nde tokotala makambo mosusu nsima parce que tokutana na ntango nga nalobaki nakenda na eko na coupe du monde nake okututana kuna ke kuye na biso mpe fali ye oyo akutana sur invitation ya ekone te po ayebaki ata te na suite na ye place ezalaki po biso tozalaki na même hôtel mais yautaki libanda ayaki na bahotel mosusu toyebaki te mais ntango tokutani biso toyebi kaka ke mais artiste na biso ntango wana naokita na grand frère na nga point stoke na petit déj nayobi mais artiste na biso topesani bambote mais toyebi te mutu biso tosili bambote pa toke ntango tozonga susu na chambre po ifale eko na yelanga na grand frère nanga ba docteur Dre poto bana déjà ko solola bien tout ce que ezaki déjà na ba email mingi ayelanga ba docteur Dre ba casse kona kito maka na 2010 penza bimisika siko master na it docteur Dre apesi bana ni ebele akabula sikoyo ayeli petit na ye ba petit na ye quoi voilà siko tango après petit déj na matina ponga déjà équipe na mobimba famille déjà et teke on a besoin audience nini tango na posa na mati tango na posa na bima na bimi na ke kuna na kezwa bakas kwana nga na grand frère nanga tukuti ele susu na couloir
artiste na biso atelemika na couloir bato sikoyo babiloko comme bayebaka yango te babimisanga kaka petit moko boye awelelaka bafuli epuis abandi kolobela bato soki nde nini. Non, moi je reste dans la vérité. Tokuti esu na couloir mais toyebi kaka te ke ayaki nde koluka atutana na ekole. Biso tokoti susu pa yes kota mamoni tokoti na suite wana nde asignale ser wana o azali koluka a placer ye wala une équipe ekon nde tomoni ser wana bandi websa biso kombo na ye Niki Shapira ye pe azati le azate ke akufi po bato babisango ke na o créer histoire aza na États-Unis nde bandi websa biso oh botiki ndeko na bino soki wapi libanda tobi ndeko na biso nga nayebi nga na prince ndeko na nga mususu nayebi te me na se rappele ndenge nauti komona artiste na biso ya mboka libanda na couloir libanda na bakouloir awa me nayebi bien te soki ayakosala nini mema mutu na suite ayekone te na pesa elengi kaka oyebi te soki ayekosala nini sikoyo prince nde siko azwi lisusu courage ake libanda po balobi ndeko na biso toyebi ndeko na biso deja biso nde basele congolais wana donc ndeko na biso c'est des artistes watika ye na couloir prince nde akezwa ye amemi ye na suite komema ye na suite wana nde image moko ebimake tozalaki wana tozalaki kosekaseka ngai nazalaki koloba mabanglais na ngai movima ya kibomwana kaka ye azalaki koloba mpenza te po azalaki kaka tokuna ezali kambo anglais c'est ça nakati vous avez quand même battu vraiment anglais nalobi te eza kaka bon nayebi te soki ezalaki peut-être moi qui apte wana mais azalaki mpenza koloba te. Let you know I'm coming? Yeah. You pick me up from the airport and we go together. All right? That's right. So tell everybody that you bringing me. Welcome. It's video, so. Yes. Give it stuff. I mean, Mama Gabby. Mama and Getty. Yes, Mama Gabby. Once Amy reminded me on Tuesday. To my dance. Ready? Come on. Do it together. Do it together. Ready? Go. Look at it if I can sit on that so tala ta image amuke nga nazoloba babiloko nga pe nayeba bien te nazalaka mutu azwa barisque c'était ça la réalité siko ye mingi ser wana oyo azali kointroduire ye nde azali kokumisa ye ke ono abinaka bien neti baser abinaka mpenza na mboka na bango ayebani omoni ntango baoplace mutu faut moi démonstration be ye wana ntango mpe baoloba bongo emoko mpe abini moke atiki atosekiseki ezalaki ndenge wana ntango tocomprendre ke malgré tout ça ekone kaka azokipe te nde nga basacrifie projet na nga mpona lero wana nakoloba eza yanga mpo nga nde batie inos fit ntango naozonga awa nzembo suive za susu te clip oyebika na bomwana wana nazaka nga na grand frère na nga tozalaka mpenza na management ya malonga te mpo biso mpe tozodécouvrir makambo tout en étant dedans nde tocomprendre ka baguerre moko eleka na autour na biso mo batindi biso mbongo oyo il faut botikela mpo tosala yango na ndiai il faut préciser ça aussi bamusicien yafali bafutama tokenda tomemela bango mbongo je me rappelle bafutama donc eza teke donc biloko wana oyo ya koenregistre na ndiai oyebi kokuna ezami musique live tout ça donc bamisie na ye même si ye ayebaki boule ke ezalaki mpe mpona bien na ye mais bamisie na ye il fallait moins motivation ser wana nde organize makambo wana biso tota yango kaka na kidiba kaka tozokende totikeli bango mbongo tout ça sikoyo ça fait trop mal prince ntango ozomona bato baotraite yo lelo après 10 ans baotraite yo dengra mpona eloko oyo oluka te esala mpe na carrière na yo eloko moko te nzembo wana c'est la chanson la plus inconnue na banzembo na ngai nyonso bato bayebaka ke na histoire bayemba mais na nsima nango nde todéveloppa moi qui master c'était ça l'avantage ya contact wana moi qui master wana sikoyo mabe nango ezalaki poka naza na position ya mwana nazo comprendre bien te jour kana bandi ko comprendre bandi ko bimisa ba biloko siko ya kilo moi qui master pe non mais déjà na première chanson na yo au betaki aux équipes aussi baki public quinois c'était Ola c'est ça Pola
Paula. Paula, moi, selon l'histoire de Toyoka, c'est l'artiste qui t'avait motivé que non, mon anglais c'est bien, mais qui n'est pas moi, la côte, moi, j'ai pas public qui ne peut confirmer parce que là, trop Michael Jackson, tout ça et tout. C'était lui, les autres qui l'ont connu, il faut dire merci à Fali. L'artiste qui m'a découragé ou m'a encouragé? Ah bah, il n'a pas moi lingala, tika ba français, belé, tika mo ba anglais, belé, beta lingala pour la peau. Mais malheureusement, c'est lui qui m'avait découragé. Comment ça? En quoi faisant par exemple? Tangu na sala ngo penza nga pe na miyo ki dianga moko nde na miyo ki na komi o kozala plus proche na public penza ya ba francophone ba kinois ba congolais mais sikoyo tangu na lingaki sikoyo nazala sur potala ka tangu zana ba grand frère ba ça pe même musala na yo réflexe à moi ya legeza ko consulter ba ko pesanga ba conseil à bien et denga même dans l'avenir et na sala nde yango wana tikosenga ka conseil vie omoni déjà kutuna nzembo mwa libanga naweza na kati en tout cas na lingaika yo ka otala ka soki idée za ndeni po na obule déjà na bimisango lero wana déjà nga na stage déjà clip na goma batukutu babulake to sango na Afrique du Sud tangu via yo kina moni au répondre te wana na email na côté na bébé ma vie oyoka ki quand même alobi ouais omenda ndangwa tangu aiba ide yake kuna akima déjà ko répondre to wana na retard wana ouais na yoka kime we bike oza ba biloko ba Nigérien yo tika na ba anglais na yo esala ko unique tout ça na lobby aza exact que na lobagaza na raison te poaza l'autre expérience na expérience na lobby na ko appliquer conseil na prochainement déjà to sali ba et comme na suka to bimisi ba moi ba mbongo et ozala bien te soki to ko ici yango ka et puis biso mo personnellement na équipe Mobimba on aime la chanson na lobby na osala yango prochainement nzembo to lâcher yango nzembo ko lâcher yango na esimbi ko simba wana na lobby te keza ko contredire na lobby te keza ko finga ye pour déjà décourager yango et puis pour na ba bon grand frère zaka soki eloko bongo esalami ozongi mbangu te zaki ozongi mbangu te zaka observer pe okofanda no atakimia eza nanu problème te mais kokimande ah boya okima reponze mbole sali succès il va dans nzembo na succès quand même Charlie Prince to sola kana yoti na ebi Charlie Prince azana makambu te me ayebani Charlie Prince abimisi eloko ava bimisango alakisa kinga na ebisi ebonga na sepe nango penza te mais bon na ebite na pesi mo ba conseil nanga mauvais mais obimisi ka nzembo ici conseil ya mauvais te conseil za conseil ngana olo na miche siko na passe na yo d'accord mo ba conseil na décourager tango bimisi nzembo esimbi ko ebi réaction nanga il faut ezala nini yo nanga Natali penza ebi makambo na ebisaki yo soki penza na soki on continue à travailler plus et que ça na ebi on a lobaki mais na ebi soki on continue à travailler plus on ça donc plus que même résultat parce qu'on peut se tromper de choix parce que c'est un bon grand frère aka bongo ngana oyo siko défaut na nga awa na bamboko bat bazana difficulté à comprendre réalité na fanda pe avant trop tôt na fanda na batu penza malonga makasi tango penza na mutu ya malonga batu ba Quincy Jones omoni mutu aza légende ya ba légende mais azomi kiti humble azo lukape a encourager yo nanu pour déjà ayebi yo uti na ba Afrique centrale pour comme na state c'est que ça peut quelque chose place outi c'est que ba mériter en siko et pas na biso au moins ka mutu azo profiter na azui kombo akoma ko profiter kaka a déformer ba histoire ya batutu ezaka à l'intérêt na ye omoni jour wana bokutala kiboy mais petit wana na lingaki na fula ed omoni jour wana petit wana na lingaki biloko wana eko ede biso te siko Charlie tango nga eloko na wana esimbi ole na yebiso biloko na uti koloba nde na répondre et comité na niveau tuna bloqué yo na bloqué pe na famille na batu to ba proche vous avez collaborer pour ça po nga ebige na zaka na style mo tangu na zana batu déjà na yebana na mboko batu balingaka ko lekisa ngo bo na yebana na mboko oyo avana kutana na musicien ata mo bo na zaka déjà star donc
na relation nanga na bastari à Congo, il y a jamais d'intermédiaire que oh le cas est pas assistant. Biloko wana si y a un seul artiste congolais web sabino que non. Azai koleka na bureau na yebi ba bureau na bango te wana ndeza ba défaut na biso déjà na za jeune nga soki na yebi leader a groupe za leader a groupe ba musicien na ye to koyeba sima il faut basa la taille faut nga penza ata na sola be na patron na yo soki oza na makambo te na groupe na koyeba ondeni po na za pe na bilo ebele na landa na Congo na tala mingi nde ba leader po libanda pe il faut mémoire ezala na espace na tala pe ba donc soki il faut na yeba ba na ba musicien na bango ça donc c'est ça donc soki nga na yokani te na leader mo bebe yeba ke bako saka bino te bako saka bino ke oh non nga na yeba na ba artiste batu eza na ba artiste oui vous pouvez créer des relations mais eza pe en dehors yao soki oyeba ni na par exemple Quadra automatiquement oyebi ba musicien na nyonso bosolaka pour avoir comme pas Quadra faut les gars pas musicien non moi j'ai toujours été direct. Mais est-ce que à propos de Makambouana, t'as pas eu le temps de réfléchir? Peut-être qu'il y a eu quelque chose au Yomo et baraté au Salah, tant que des cours. Et c'est pas ça a été. Au lieu de Kantara, par rapport à Nenge pour les Simbara. Il y avait rien. Ngana lingaka batu ba comprendre que nazama na mabete. Biloko au contraire, tango siko omoni moto azana succès c'est trop facile au isoler. C'est trop facile au ignorer kamutu. O batuba yoka kape côté na été. Mais c'est trop difficile parce que makambo yaki ko beba c'est trop difficile moto pe azana ba visibilité na ye au isolé. Et comment ki sekonde nini? Nasala nanga makambo nanga basala pe makambo ya bango côté na bango. Nga naza kimia na opesa na no makambo musique et bima musique nazana na goma. Mais place bango bakenda ndé tango bazotu na bango bon je parle de toute l'équipe. Mais petit nabino bozaka nabino bien akenda pinde nini akomande na ye ko remercier ba viem suso bazo soutenir ye mais bino li susute. Kuna ndesko ba chapitre bandi ko se créer. Po petit wana ngo azape na makambu azo continuer ko pesa banzembo akitoko ba clip à danger. Siko batu o bazo soutenir ye na ndenge ya communication bango nde soki amoni par exemple le padre a partagé lien na ye batu batala koloba merci en tout cas mon vieux wana ndena bandai siko na ndenga réseau donc ça ingrate soki wata achi merci vieux nanga soki maestro achi merci vraiment soki bapesi featuring siko motema penza efongwami ayembi na wera son bore beti eloko merci en tout cas mon vieux siko yo bino bozaka absent na vie na ye pourtant bino nde tomona ki awa bo bandeli bozali zalaki na ye bien que penza bino kutu nde bozo simba ye na kine pourtant a dépendant jamais na bino bo ali ata epa na bino te eloko te mais quand on a pesa elengi po ba mona bino na 2 ou 3 photos na moi vidéo batu ba yeba contexte ba vidéo na ba photo na tene oh ti lelo kutu na lamuki na moni pe ba che vidéo msuso kutu bazo présenter so ki wapi beaucoup présenter nga wapi na Congo présenter nga wapi. Alors on peut comprendre une fois oui mais 2 fois 3 fois aujourd'hui on a vu aussi avec Bill moi j'ai à TikTok ezalaki Hermo Bill na makambo nyonso il y a des histoires derrière il y a des relations derrière bato bayebaka ba réalité te et puis ba vérité msusu ezalaka choquante yango kutu pona ko kota trop na katité moi je ne peux pas parler mais il y a des vérités jour boye bango par rapport bon, on va regarder ça on va regarder par exemple ça attendez on regarde ça les lois t'ont sali 1 milliard de vies. On doit l'expérience devant vous. Ouais, Manda chante. Papa, donc vous avez côté on a namté. Akeba, quoi que tu as fait vignos. Et quand même sa carrière parce qu'à Zano mon cœur. Et on y maman, et on y aille. Dis-moi que on y aille. Azana pas presque de mériter ngana que quand je me moga sali wana. Rien que ça. Balobi,
Tika Fali libre, Fali Akipa Marnabinote, c'est comme Manda chante. Pas de commentaires, mangana kanga mutute. Déjà na CPI déjà vu Manda chante. Ayebi nzembo nanga o moko déjà wa ye ayebi. Pe azoye mbango et donc na compagnie déjà na simango pe famille déjà babinaka. C'est tout ce qui est important. On a lobby tout soit na kata la musique est bêta. Hollandais. Mais est-ce que tu penses que il faut Zalara à Bongo? Lorsque tu regardes tout ça, qu'est-ce que tu t'es dit? En tant que Congolais, qu'est-ce que tu t'es dit au moment où on est né à musique? On n'est pas à la bateau, on est motivé, on est tout le monde à sous d'autres cieux, tout le monde à Nigeria, au monde à Boissou, jeune Morabimi. Il faut quand même qu'on se le dise, innocent. Tu n'es pas Mokolo Soenen, tu n'as que 23 ans, Lélo, Marambozo Sala. En réalité, les Congolais devaient être fiers des Inosbi. Mais lorsque tu vois Batou, la campagne, il y a le déstabilisé. Je ne sais pas si c'est la vérité, parce que mon accusé tambola bien, il y a une raison là, je ne sais pas. Dans l'ensemble, lorsque tu regardes tout ça, qu'est-ce que toi-même tu t'es dit? Oyebi baboya pena Yesu c'est l'exemple na kopesa yo. En tout cas baboya na Yesu Christ oyo tosambelaka. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer Inosbi. Mais Inosbi lui-même aza honnête na esprit na ye, aza honnête na processus na binga makambutu na omeka kokota peza na mwa kibonzambe. Toki na kibonzambe na salaka ezalaka ba miracle nzambe. Tala lelo tozo sala ba débat o nyonso e community Hollandais depuis ebimi tisiko plus d'une semaine yango nde kangi actualité na kosi. Non. Sikoyo bozo bosa na mbangu ke naza kinwa te natika la kolobaka bo naza kinwa te naza mwana Goma. Ça veut dire wa Congolais. To kosa na kate. Oza Congolais. Naza Congolais mais naza mwana Goma parce que soki mutaye koloba naza mwana soki lemba mwana kin boko zongi sa ya tamukete. Kutu bamsu baba na kin bana braza balongola kutu Congo. Sikongana naza mwana Goma et puis je suis fier. Donc oya nanga ko fandisa makambo na kin nyoso wana ba miracle nzambe naza na famille ya ba riche te. Ngana za na kin neti sikona ndenga Goma na uta na quartier moko monango birere donc tango ozo longo aéroport ndé botala ba njili kuna donc ba quartier akuna batu ba négligea ka fort ba quartier wana ndé place ngana uti lelo tozo beta makambo ya ko représenter mboka na ba BT avant BT to représenter mboka oyebi billboards nani o esala ka penza ba classement ya mokili mobimba ba ministère ba cheo na Afrique na 6e place batu bazo talama na Afrique biloko wana siko batu balinga kaka ba minimiser yango ba ko tsangana na ba faux débat. Moi j'ai beaucoup de respect pour tous nos aînés, beaucoup de respect au sakanate. Ba vena so ba manda chante ba sala déjà makambu na bango ebele. Ongala za kutu na droite ya banda ko ya na pesa e réponse na makambu ya lobby. Aza pe na ba sentiment na je ne le condamne pas, aza na ba relation pe na ye. Mais mutu na mutunde a vivre ka réalité na ye. Nga réalité na nga eza je ne suis pas hypocrite. Nakutana na batu. Bamsusu totika la mbote, bamsusu esimbate, ça n'a jamais, ce qui est esimbate, ça n'a jamais été à cause de moi. Batu ebele o baleka na ba média, ebele pe o mona ka komaka, po moni que par exemple moi naza na makambo. Et comme ka moi par exemple aluki peut-être moi biloko wana epesa epe moi image ndé aluki ka banzila moko. Pourquoi pas ne pas venir par exemple pour affronter nga pona ba problème na biso moko. Oli o affronter nga na sima artiste mosusu. Eza na sens te. Wana laksi ke bato par exemple bazo tenir te na ba carrière na bango ndé ba komi ndé koleka na sima mais en réalité moi j'ai vu ma réalité naza wate pona loba non soki mutu aza na problème na tel vie asimbi ndenga nga naza kuna te naza toza biso nyonso ba artiste oza musala oyo mutu aza na posa o avancer aidaka yo na musala na yo alingaka okotisa ba point na musala na yo. Je suis très conscient que naza par rapport à âge nakozala mwana ya bango tout. Oui. Par rapport à âge nakozala ta mwana cadet ya ba artiste na biso ebele. Mais par rapport à musala o eza tokotisa ka ba point na ba interview parce qu'il faut communier avec nos fans, il faut qu'on transmettre bango ba valeur na biso. Mais ce que on moni par exemple à cause de la ta kokobar nanga mais azukitisa musala nanga et pourtant moi aussi j'ai une famille qui compte sur moi. Nazana ba fan ba contacta siringa ba fan ka Congo te. Maintenant je suis suivi dans monde entier. Ba YouTube wana eza chaîne moko te na kini to chaîne moko na Goma, c'est le monde entier qui nous suit. Ba billboard wana eza wate eza banda
Sénégal, Tezama TTT, Eza na États-Unis. Donc, comme on a kota bamboka, je ne peux pas aussi en même temps se laisser par rapport au travail. Par rapport au travail, oui. Tout le monde. Là, c'est normal. Moutouna respecter position. Et puis, tout ça, petit pédale, tout ça, non, tu bimi à ta maki, tu sais qu'il faut na tchango na ndenga mbula. Donc tout ça bana penza mais na ndenga musala en tout cas et on est comparaté. Moutouna ah mais ma charge. Moi je n'ai jamais attaqué quelqu'un pour azana problème par exemple na de la forêt tout na quadra na obité wana ba vina ngana imba na bango na yebi ba relation na bango te. Je ne peux pas aussi dire que ba vina ba conflit baza ba monsan tout. On va revenir sur l'œuvre avant de citer. Rapidement, on a remarqué que tout quand on dirait chorégraphie ya malamu to jeux à kara na yope. Mais bizarrement tout le monde a su qu'on a Hollandi comment qui toko tellement et ça va tout bien. Mais quelqu'un m'a posé la question, toi non inosbi, bah je n'ai pas na. Non ça on boya là. Il y a un problème, bah je n'ai pas. Eh ça linga dance na me mango na sentiment. Mais linga dance ça ka. Okota na kati yemo mutu. Makambu ozosa. Hollandi. Nga na bina te poka caméra nde sepela. Il faut pour caméra sepela. Faut yemo ko na banda. Il faut nga moko na donc tangu na okende na nga bo. Il faut na miyo ka pesa apenza Hollandi na zobina ngo. Na ka deko boya nga. Mais c'est bien. Alors sur le plan forme, clip on a idée à clip on uta kiwapi. C'était génial. Quand développer to linga ki clip et ça minakin. Oui, on a fait. On a fait surtout remerciement belé na bavé na biso ya côté on a tra. Ah bon? Na pesi mbote na mon vieux Martin Loukoussa. Il y a biso par rapport à la formalité en tout cas parce que pour toi accéder. On dirait pas. Pour toi accéder na coin on a bazakate qui facilité. Je me rappelle même on avait raté un premier dimanche pour ça la clip il fallait surtout programmer pour reprogrammer pourtant déjà toute l'équipe tozaki wana topet na moi ba mike na biso ta rande to bundasiko. En tout cas, tout était acquis, tout ça qui en a pembeni à bicho. Ah bon? Alors c'était bien, mais on a remarqué que sur le plan forme, là, on est en train de parler des formes. Il y avait des cultures chinoises. On a essayé qu'il y a le kutato ya solo. Teza solo penza bato. On a fait ce exercice na bande on a besoin bafanda na Chine batala image ba écriture ya likolo na emonana na place moko drone eza e matimu ke ba écriture pe ya sima ozo mona te emonana ba traduire hein. Mettez-nous en commentaire vous qui comprenez hein, mettez-nous en commentaire makamba komi wana en chinois et ça là mais pour te comprendre. Les appels to pesi nous exercice mo keso bolanda so comme ça ba ça la commentaire. Mais aussi il faut dire que clip wana penza réussite nango ezaki makasi ya le plus jeune réalisateur mais le plus performant HB que je salue frère Nanga Achille Baluma ça musala kitoko lelo comme ko ça la batutu ba Daphné ba Roga Kofi Olomide ba jeune belé en tout cas c'est nous amtema là muponga na yebi na musique ya Congo frère na yo c'est la muninga no artiste clip voilà aussi mbate et puis ça à quoi continuer ko ça la batutu à ça la clip ba Rebo azana ba projet Olingi mambare boto deuxième fois tanga kombare bo. Rebo azana succès to lobele tende. Rebo a pas succès oui mo mambo. Yet pede au moni clip moko a ser moko penza e cartonné mikolo Melissa ansa ne o Bercy azana ka. Si. Bona Melissa. Clip wana peso otali yango boule penza za mboka moko boye. Donc Achille sala yango nyo. Bravo Achille. Musala za la faut ça pas remarquer pendant que Musala salama. C'est bien. Alors on va chuter dans l'émission aujourd'hui mais ce que moi je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Innocent, on est toujours fiers et on est Congolais? Après tout ce qui se passe, on est toujours fiers aux Congolais. Tu peux te métranger. Est-ce qu'on va faire aux Congolais? Nous sommes toujours vivre. C'est toujours pas ma voisine nani
pelouse ezalaka plus vert. Pelouse la pelouse verte si tu veux, ouais. Babaka et pas voisin des Arabes. Mais en termes il y a la fière, mboka o izana makambo belé, batala belé. Donc si tu n'es pas fier d'être congolais, au tika la jamais la fière aux mboka mususu, soki na nationalité mususu. Ce pays regorge beaucoup de belles choses. Il faut qu'on ait moins battant pour tout s'améliorer. Na ba niveau nyonso côté à gestion du pays, côté à culture du pays. Makambo belé mais c'est un très beau pays. Bateau baza na mayele, bazo bata en place baza, bateau baza na ba créativité na bango bazo bata en place baza. Jour ekoya kaka biloko abende kozala plus. Avant dernière question, cette histoire de YouTube. C'est vrai, moi je donne pas trop d'importance à ma vue à YouTube, mais tout parce que c'est de l'actualité. Balobi au tienze monayo na eloko moko boye il y a Google soki ya nini ozo somba ba view kasi eloko ngo batanga soki ADS soki eloko moko balobi na ADS Google ADS pour na ko somba ba view yango ekembango na moins d'une semaine ça ba view sali wana ba view wana ngape na za parmi bato oyo soki ba vie eza ya solo te na kipaka ngote mais ba vie na nga wana au fait omoni d'abord j'ai aussi une question na bato bayaki ko beta ba masolo na internet na bi mimi eza bato mo boye toyebani pourquoi vous êtes choqués tokende atana ndenge na sombi ba vie ka bino nde fo boza la choqué omoni natala ke émission na moko salaki na ndeko no moko akoke na sepela ina phrase moko lobaki tango bayibi moyibi ayuka pasi fort yo siko sukaki wana ngasi ko na développer leo pasi wana ebi utaka wapi soki bayibi moyibi akoma akobanga lobige moko balekinga déjà na musala po moyibi asolo ayebaka ndenge pe akobomba eloko ayibi donc soki ye pe bayibi donc akoma akoseki akomi na doute moko nazoyeba suko bomba te to nayebi koyiba bien te ozo comprendre siko nga na lingi nayebisa bato elo moko on y va vu chaque jour on veut amener notre culture à l'extérieur wana komema ngo ndeni donc il faut tambola bamboka tuna makolo na yo ozo mema culture ça va arriver tango wito ça batone oui mais eza pe na ba moyen ya kilelo YouTube wana eza pourquoi to benga ba compte na biso ba chaîne YouTube parce que eza ba chaîne oyo na chaîne oyo bige chaîne pe ba sala ngo promotion ko sala promotion ya clip na YouTube eza ko somba vite po ba view wana tango ngana sali promotion eza ndeni ngana za na équipe nazo avancer na utayi ko sala record na yope naza na posa ba batuana tuo ba ebinga na mokili mobimba ba découvrir que le basika basala ba effort ebelete po ba monango nde na sali de sorte que YouTube e proposaka batu et artiste na bino oye ba etote mais abimisi elo wasika mais viwa na tango ba konte yango eza po mutu atali yango ebandeli tisuka eza te ke aleki kaka po bapeza option ya ko ignorer siko na moni batu moko ba yi oh non biango siko pani alobisa makelele eza sa makele po na sali ba campagne te avant na bimisa clip que ono boedenga vraiment bo partager botindela ta batu ba yebinga te botindela bango batala kaka comme ça na ba soki 48 heures wana ekoka te na sali bilo wana te yango na lobi sa makelele parce que eloko wana na salaki ba musicien tout oyo na ba artiste na biso ya abakenda koluka na France wana po ba fula bango siko na France pona lobela bao ya awate bao ya France o tokenda kowelela ba featuring bango siko basa biloko wana ngana sa donc nazo mema bino nde world mais soni nde no moni bokolo bateke bosali mieux et pourtant osala ki promotion pour ani to sala siko tango bimisi eloko tous les coups sont permis pour batu batala eloko na siko elo mususu eza OK tolo bato sombi bavi ba réaction ya bato ebike omona nzembo penza installé ata une semaine na nteme ba vidéo na sengi mutu challenge te na lobite ke je vous annonce officiellement ba challenge tisiko na lobi bilo wante na okotaka na ba YouTube na kuti bato ba famille ba poster ba vidéo na bango na YouTube na zui na tena ba Instagram donc na sombi ba esprit ya bato wana nyonso epiza ba papa ba mama bana ba mikolo ba mombange bobe avo mibange
siko bato wana do nga na ba milliards akosomba ba esprit na bango. Ne soyons pas jaloux pe to lukelaka succès ya bato motif te parce que ba artiste ozoya kaka ko défendre bango pe basala la biloko yango mona banalisme ko comme tendance banaliser comme bon ouais ne vous inquiétez pas c'est normal bato basala po ba bige na ba sorti na bango tout pe basala siko na kimotema be wana ki égoïste zaka ba artiste wana so ba bige eloko déjà et puis ça biso ma crédibilité ba biso tout à la vitesse à ba vie biso to bomba nani secret oyo comme ça bon le ba bien on a noté artiste to azwa ba vie ebelé et puis moni kenzembo esimbe là ebelé na France na États-Unis ba Beyoncé ba 6ix9ine ba sala biloko wana mais et pas na biso wa komona ka artiste par exemple toucher bi biloko esimba ka moni ke mutu super esimbi akomi ko panique eza jalousie moko mal placé et puis ko ça ngo pas moi na netinga eza na chance te ya ko gagner et puis je vais profiter na lobelo mo sans ko bosana webi nous avons tous intérêt que musique na biso etalamaka. Nous avons tous intérêt que musique na biso etikala ya biso moko te parce que force nango eza soki bato alibanda ba s'incliner ne tozui lokumu wana siko bato bazala choqué te po bato tout basala ka biloko wana mutu nyonso aza na besoin carrière na soki nazaki na ba fan te soki ezalika ya kosomba ba chiffre po bato nzu pe ba kosomba chiffre wana ka chiffre za munene me ba réaction eza te eloko te mais nzembo tala ndenge ezokende tolingi tokokisa 3 millions à lobby à moins de 2 semaines. Donc c'est quelque chose à encourager. Et puis Batouba à la choquer pour les charges na bangote qu'on vérifier qui a fait la promotion à YouTube toté. C'est tout ce qui est important. Mais il faut quand même qu'on rappelle déjà dans une semaine on est à peu près à 3 millions de vues déjà qu'à la mine Tezokoka et puis il y a quand même des likes, il y a 62 000 likes, ce qui veut dire c'est beaucoup, il y a 8500 commentaires pour un tube la matéo à son bilan vu tout un commentaire boété. Donc bravo à l'artiste, félicitations à l'artiste. Mais bon, on va jeter une toute dernière question avec l'artiste avant de se séparer. Messieurs dames, c'était un plaisir pour nous de recevoir cet artiste qui fait parler de lui aujourd'hui par rapport à son art, et c'est un plaisir pour nous. Pour Yemoura Lobaki, on soit peut-être biso bongo comprendre te alobi to soit na rande monsala, c'est très important. To soit na monsala au lieu de futilité, c'est très bien. Alors une on va tout dernier message avant de poser ma question. Je ne sais pas si tu as un message spécial à lancer à tes fanatiques qui sont disséminés partout dans le monde entier en train de suivre cette émission et surtout qui ont aimé Thibaut Sali Bango Hollandi. Je ne sais pas s'il y a un message après. La toute dernière question viendra pour clôturer l'émission. En tout cas, on a remercié Nan Bango. En tout cas, c'est une joie immense pour moi que la façon de recevoir, la façon d'accueillir un bon terrain. Je n'ai jamais connu ça, même dans la période de Yopé Zagi la vitesse. Tant qu'on a bandé les boys, en moins d'une semaine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réactions. Comme aux États-Unis, comme en Australie, comme à Tati, ceux qui sont en Europe à côté, tout. Baza déjà informé que nous bimi bazobina donc nazo remercier bino mingi na senti penza ki Afro Congo eza na avenir et pour finir na koyebisa pe ba oyo pe bazo adhérer na noté na Afro Congo. On ne va jamais combattre l'avenir, on ne peut jamais combattre l'avenir. Avenir eya kaka ko sala suite ya musala eya kate ko pousser mutu eya kate ko kozwa place à mutu. Avenir eya kaka ko sala suivi à bien pour la misala et bandaka déjà. Donc il faut des choses à la to fongola mitema chaque jour. Moi je le dis au tal d'intervenant depuis kala to fongola mitema parce que ceux qui vont continuer à coloquer là ba succès ba motif moni bango bana ba betaka musique ya bana même musique ya bana yo mona kiti et déjà le divertissement n'a pas de justification. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour tout le monde. Azalana humeur ya bien. Donc ce que c'est pélicioté. En tout cas, c'est trop facile. Réaction à liboso to ke loko c'est pélicioté. Kuto yepsaka mutute. To s'appelle on ba mo vraiment. On appelle mutute yepe ayinango po yo lobi ke non kana se pe nango te. Non. Au fait on est dans des excès à kolover loko ne te gaye se be singate ne o moni mututi akwe azuina
azana courage au moins place wana ko finake na CPT na borwana eza ba processus eza o chana no email na yo okotati betati tralo kwango oluka on préparer déjà que mana te na vote wana la perdre vano wa tranquille wana ozana motif te natala commentaire moko na YouTube baloba bato baolo bake basepeli nango te il faut YouTube etela bango catégorie na bango bayaka soko expliquer ba biso to sepela na blog OK ba raison na bango ezanini omona kaka eza kanda omonike ozotala ba clip par exemple ba artiste na okumisaka ezopesa bongo te epesa makambo te yo siko otalika moko dislike. Alors en tout cas je précise bango tout en tout cas bon beta kitoko je vous adore baza ba motivateur na ngai ya liboso ba détracteur ba fan ko tout le baté donc ceux qui mutazaki na possibilité ko bala penza ba fan penza bozui mo alliance moko boy na sala ngo de bala bango déjà. Alors quel est ton cible par rapport à ta musique? Ma cible ezaka ba fan tout il y a la catégorie monté génération T tout ça non? Non partout ba ko fongo la musique na nga porte il faut écouter na pété. Moi je suis là, c'est pour ça que je fais toujours banzembo pona et continuer ka ko fula identité na biso afo Congo et continuer pe ko fula mboka na nga place na uti parce que soki nazaki ko cible par exemple imagine na ba 2015 wana nazana nga nanu na Goma nanu na s'installer na Kinité na zui invitation par rapport à nzembo oh ma chérie chacha na zui invitation à président Obiangema na ke beta bona donc na mutu na nga nazaki ko cible que un jour na ko betela ba président okay. Donc musique oyebaka te tango déjà ekoti na midba esprit ya bato donc la musique est là to bete yako poto swana tala poto lo batala kaka monoko. Mais nous on craint fort que notre frère si jeune que tu es makambo sala lelo aussi retrouver ça dit des gens baïba bo moi na okomana mamba Michael komi mukolo mais ozaka na posa ki bo moi na osaka na kaka parce que apparemment ils n'ont bien sérénité dans 13 ans déjà au bandi makambo tozobanga. Comment tu gères ça au fait? Bobangela ngate pour sala la musique na pona osala ngote s'imposaka bon moi ne manquera rien kusaka na pela baninga na quand même à ton âge vous que te mo bazindeza la ka respecta kaka ba plan nzambe. Je n'ai pas choisi d'être musicien. Je n'ai jamais forcé l'homme qu'on a ça là pour battre bandi makenaza grand musicien. Effectivement, quand c'est un travail, il faut bien le faire. Mais je n'ai jamais forcé quoi que ce soit pour Moussala. Oui, Batubaloba par exemple, que oui, pose à la vraie artiste. Il faut bêta kanaba instrument belé bilo kwa na ngana ebi angote. Secret na ofongo la bino. Ngana bêta kana nga percussion na nga yangonde na botama. Il y a un peu d'orchestre été. Il y a un peu dans la groupe na que non. Bêta kasiko ba live na nga na bafuta nga bien na kenda pe na orchestre na nga. Siko banani siko babetela nga musique. Mais est-ce que tout le monde a mis un cas? Babi yo kinaka ba showcase au Kenya na orchestre. Mais parce que c'est bien là, kinaka na groupe. Kinaka na groupe tout le monde na kena le pauvre rêver c'est bien ninga. Na groupe na kenda. Beaucoup na YouTube, bota la ba grand concert na nga na beta ba live. Wana wapi wana? Ba kana ba Kinshasa kaka. Pour ba 100 millions de vues. Aucun grand concert, aucune grande salle na niveau Libanda. Oyebi ba concert wana sikoyo, oyebi lelo musique il faut que je vous le dise. Ouais. Musique à Congo en termes ya kofuta mabakaché. Eza cher te. Soki na koloba artiste na biso toloba na hasard, il y a pas un artiste congolais je pense au bafuta plus de $50,000 na concert. Ah bon? À l'étranger, il n'y a pas un artiste au Congo pour un concert moko bafuta plus de $50,000. Naïba wana déjà kutu na Alexis Maele toyebani. Yana nina comprendre. Pour la concert ya awa. OK. Na concert à Libanda. À Libanda d'accord. Toyebi bakache pe na ya bavina biso. Il n'y a pas un artiste au bafuta plus de $50,000 à Libanda. Mais ba charge ya comme ba groupe à 40 personnes, il y a ka ba producteur fort. Mais réaction ya ba fan ezaka faible ko le ka ba Nigeria ba yakata moi 10 ou 5 à 10 personnes mais ba foutie ba $150,000 ba foutie ba $300,000 et puis za ba jenoka oh musique na biso za ba showcase ba mettre Gims ba beta showcase Daiju ba beta showcase ba 6ix9ine ba beta showcase ba
Artiste tout ya minene boy ba 50 cent ba beta ye na concert ako sombata ako zo artiste ako betele na jardin na semaine mobimba caché ba peti ya beti siyo na génération mo mabo beta na jardin na mais abeta ba choqué comprenez que lelo il faut toye baga nini e matsabiso nini kitsabiso batu bakoma ko kima ko produire ba artiste congolais c'est par rapport à ça toyaka na bato ebele makasi toza na succès ya makasi oyo yakalawana te mais tolingi pe trop lolendo sur base de rien siko babiso toza bagene nga nakendaka selon demande producteur abengi Bosca PC par exemple na Conakry abengi naza na soirée na nga ya chaque fin d'année na betaka epa na nga na invitaka ata plus de 5000 personnes oko na posa oyo ya kobetela biso nga na tuni kashe na nga ezalaka boye mais nayaka pe naza na possibilité oya na groupe to na ndenga playback na groupe déjà bokozwa hotel ba ticket tout ça restauration marmite pe na makambo ya playback bokozwaka baona koya na bango peza minimum na kozala te na batu nazanga moko ka il faut nazala na manager garde na nga lourde boyebi doza na te tout ça et puis bachenga na ba condition o kaka nga na linga hotel a bien 5 étoiles na côté na bango toujours pour taka tolo bana za prête ba kaza ka loenge te na za prête 5 étoiles oui il faut 5 étoiles pour taka sécurité artiste biloko wana nde bonga na salaka naza tipo même Sabino ke nakendaka pona ko prouver bino ke fona gagner ba débat à YouTube na Congo to na Instagram non ngana kenda ko sala business do zui caché na osa yango odete business na zui caché ba chenga na business ba condition bien hotel bien et puis choix c'est quoi zala nga siko na epsa bango omoni live ba avantage nango yango désavantage nango yango playback ba avantage nango yango bopona pona live autant cause beta tamulai na kiko improviser na sala boy na pesi pona za artiste bilo na sala ngo troke c'est mon travail na tamukuse na ko improviser pete mais avantage ba billet mukie nga na pesa batu penza bango nde bapona pona za businessman opesaka nani na caché opesaka nini je voulais dire quoi opesaka batu ba na marché loko bazoluka ba loko baozela okomona mututeo batu na minito ba masque ndezo teka mamingi meye aye azoteka nde soki nini ekosomba mate donc ezala bongo donc na ba caché na biso bakosaka bino te ke ono mutu abeti combien de concerts bafuta ke bino mo bo imaginer omoni babandi okende na bakalkila mlai eloko eza te parce que soki eloko eza emonanaka omona pe makambo eza po toyaka na YouTube tozo welela kaka biloko tomonaka te omoni o ba artiste bango nde bakenda na barti yo kenda na ngana za businessman nga ndengo donc nous on a pour toute une question ça la mene obete zati yango ke na biso ba passe ke na biso ça la munene za nini nga tango na banda ko beta ba tourner ngana na Hollande wana na 2014 naza invité na reine ya Hollande tango na beti ya awa ne passé awa na kebeta na Star Boy Fest tango na kebeta na Guinée Conakry na kebeta na Mali bolinga kaka problème na Congo zaka comme c'est reconnu que pose na succès na Congo il faut beta moi Zénith il faut beta moi ben oui hein. Il faut beta moi Bercy Mayu Arena ezaka nde oende fona ngo ezaka nini ezaka parce que to mesana kaka na ba artiste oyo balakisaka terrain wana nde ya biso nga siko na za artiste oyo nazotala so na zio opportunité koto ifona ke so na zio donc pona beta na Mali libanda bato ata par exemple baleki bao bakotaka na Olympia to na Zénith na konte yango te so na betaki na Abidjan bato baleki oyebi na ba tozo par exemple o ebetami déjà na ba mission na biso ya munene za Bercy capacité à Bercy wana je pense max ça 20 000 personnes mais tisiko je ne suis pas sûr que ça na artiste a beti 20 000 personnes wana pona ba configuration à chaque concert ba tiaka ba bio était kami les derniers o ebetami je pense o ya Fali je pense que ba oyo configuration Bercy publiaki ezaki aba 13 000 ezaki ba 11 000 tickets 2 000 babakisaki mais sikoyo na pesa au moins 20 000 de capacité eza makamto dans l'internet capacité à 20 000 par exemple à Bercy donc liboso plusieurs fois liboso même à 70 000 personnes na ba Amsterdam liboso à 100 000 personnes soki na ba ville mosusu na compter en gote parce que
bino ba chroniqueur na ba quelques messieurs bosangani bolobi te biso to konta kaka o abeti Zénith o abeti na Paris o te ngana za artiste à Paris te ngana za artiste congolais o akenda kabamboka et là te que ono des salles de prestige ba konta ngo na carrière tant comme on a souka ba compter ba grande salle le canango tout ça ça fait du bien débat on a loba qui les sous par exemple balobi yo kutokolo bate ozana album te yo kutokolo bate ozana disque d'or te OK nga biloko siko nazo sala bafano oyo nazo ramasser par-ci par-là ba place nazo kende ba ofutanga ba cacher nanga bien je suis parmi l'un des artistes les mieux payés na Congo na biso l'un des artistes heureusement que c'est l'un des artistes ba tunanga ta mukolo moko te que mon cher tolingi to memona Mali awa on voulait savoir production linga ke ba ozana disque d'or to combien d'albums jamais jamais on m'a appelé ba ibsanga ke oh non tolingi to benga yo awa otambolaka na mutuka nini po to benga yo beta na salle nini to beta est-ce que beta na Bercy il y a pas tout ça ba benga ke mon cher ko to zana makambu to luka to ba cacher to solo lango to négocier c'est comme ça na pesi ba cacher nanga manager zana Prince Balume et puis c'est tout album T disque d'or T salle wana soki prestige. Ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs, dames. Merci d'avoir été avec nous pendant tous ces temps pour partager ces moments avec Inosbi, le jeune leader congolais. Nous sommes tellement fiers de lui. Merci beaucoup à toi, Inosbi, de nous avoir reçus chez toi pour cette interview. Merci nous te remercions infiniment. Poto soit Natala. Poto soit na boulot, kaka monoko. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous très prochainement dans nos prochaines émissions. Ça sera avec d'autres invités certainement, mais bon, ça sera toujours avec les mêmes plaisirs de faire ce travail parce que moi j'ai toujours dit les plus beaux moments de ma vie et c'est celui que je partage avec vous à travers mes émissions. Je suis toujours là pour soutenir la musique, la culture congolaise à travers évidemment ses valeurs qui est aussi la musique. Et voilà quoi. Donc, en tout cas, merci encore une fois. À vous, chers abonnés, merci à vous, chers téléspectateurs. Continuez de vous abonner sur Cactus Télévision. Moi, je pense que le meilleur est à venir. Dieu étant bon, ça va aller. Allez, restez bien chez vous. Veuillez prendre soin de vous pendant cette période. Confinement ici, mais malade ici. Prenez soin de vous, respectez les gestes et barrières pour ne pas se laisser attraper par cette pandémie. Que Dieu vous bénisse tous.